Et oui, voilà, c'est parti. Je vous invite vraiment de suivre cette vidéo parce que ça va vous donner l'idée comment vous maquiller lors de fêtes de l'été. Hein, voilà, cette vidéo, c'est une version Lingala. Donc voilà, je vous invite de suivre cette vidéo en intégralité avec Première Dame. Bienvenue direct na Première Dame look. L'idée na Première Dame look de créer et longi mon pour la idée il y a un maquillage na été. Voilà, alors au commencement tellement que moi et comme bima tozo bandana na photo ready et en haut isa primer na salle là on se na tia fond de teint na look ya lilo. Vraiment, na sala qui maquille na net bon parce que ça prend un peu de temps na la sande na sala maquille. Voilà, après avoir côté primer nazo salela. Voilà fontaine en salela lelo ya L'Oréal combo na True Match fontaine ya mai onde na salela lelo parce que na linga ki elo moko ya pepele na linga vraiment full coverage tenit na salela comme d'habitude. Voilà, une fois fontaine en ici, alors on a eu concealer ou on a bongissé la makiki, on a eu au baksango justement quand à l'icolo. Pour comprendre pourquoi on a sali pour après. Voilà, après avoir bongissé la makiki nanga, on a eu poudre on a sali la en longue d'habitude. Nazoya collection juste à l'icolo poudre eco 7 concealer ou na tiaki na se parce que na ba milungi ou ba moni hein au tiango boy kotika concealer ya pamba te mo ilaxa et ko bota mafuta et tout ça na tiango poudre na l'icolo. Voilà, après avoir posé un bon Siko eye primer, on va utiliser Urban Decay. Les lots vraiment volume ça annoncé là-bas produit un peu cher. Voilà, un monde dans le temps où le cola mis sur avant la tienne maquillage nangai. Voilà, après avoir que ça, bon, on a zongé les mêmes brosses juste pour avoir disperser en haut. Disperser en haut pour tant qu'on obtient la couleur, non, vraiment. Écoute, bien. Voilà, maman, les cambouila, les awa, les lons rosales là. Alice in Wonderland et ça y a Urban Decay palette ou bima ça fait justement qu'à un mois hein bango bleu na bango ezaka vraiment cher c'est ma toute première fois ya pour utiliser en au monde des obima na kati ya box na ça vraiment cher pour un somba qui on a suit 46 livres na euro et pourquoi ça soit ta suite ba combien au monde ngeza ça vraiment kitoko ça na ba couleur moko au fond liboé et bien c'est maintenant papillon après tant au benda boende aussi ba couleur na yo nuance tout ba couleur nuance tout dans celle là et ça vraiment na katia palette oui voilà na iko zo chocolat ou eza awa kombo na ngo cheese box et on dit tout ça là comme couleur na biso ya transition.
Voilà pour la couleur Oyoyo. Couleur comme on a cake na kati ya palette, c'est une deuxième couleur. Voilà yango na otiango juste ka likolo ya mbuma lisu awa. Kangi lisu na yo ozui brosse ya plat pour appliquer yango. Couleur yango ekota vraiment bien tellement pe na tiaki base na nga wana. Omoni effort kutu mingi te couleur ezovanda mbala moko. Mungi na ofandisa mo nazo appliquer yango vraiment bien. Voilà, après wana na ekozwa siko heavy metal o eza siko ngeli babiloko ebimi ça fait 6 et ba 1 mois car avant YouTube ma eza vraiment sika na bena somba ngona ya kumekango vraiment avec vous ensemble et to découvrir o eza heavy metal eza ngeli yango na yo tiango juste ka likolo côté na tiaki couleur na ngana mususu o eza pemba mona col nango tango zoti yango ezokole po ba ngeli musu ezalaka eyaka na col te soko sombi yango biso ezala so sombi yango fotia col pone kole o eza otimba moko ekole balbi ezokole pendant 24 heures donc toyebe nango alelo soki ekole bien manande na moni déjà ezozwa ekole bien na sali bo après na sali na osasu na liswa na mususu. Ça boye na likotombo la misu mbamo to tikina misu na en attendant col wana ekauka. Voilà, siko na yo zonge la couleur nanga ya Chris o bomoni eza ya moi noir o likolo pona ya ko blanc na ya ko tailler mais na point ya lisu nanga na otika oka bon parce que na lelo to ko tracer tile net babenga na lingala mais na anglais babenga ngo winged line to tracer tile na point wana. Mais kotika ba ligne te sala ba harsh line yango wana bomoni nazo sala la brosse o eza blending brush eza brosse de mélange. Voilà alors qu'on a fait un misu nanga na jusqu'au couleur na biso ya Chris yango na tient on a ça misu. Après na yo zo couleur frappant na tiaki likolo wana na yo tiango siko na kati ya lisu awa ouais. Voilà, après avoir fait ça na jusqu'au nini crayon nanga ya mai yango wana ndina kwa ko tracer ma kiki maintenant ko koloba te lorsque je fais ça wana botala kaka. Voilà, je viens de faire ma sisi ko tracer line na nga na linga vraiment za la voir moi mon nez parce que un bino baby sauce maquille bien ba tralingo kanga ba photo mais soko sali on mo fongoli misu et mon na te mon na sala vraiment ligne oza mon nez ko za visible na ba glitter ba ngelingeli na tina misu. J'espère que ce qu'on a fait tama na no salon off camera après j'arrive. Donc ça lilo yango eza ya active cosmétique. Parce que si on a mis à léger et on a fait quand ça l'a bien.
Voilà, comme je disais, na tiema kiki nangai vraiment parce que ça look qui a fait tinde na ko tiema kiki et après wana na ko zo couleur gold, couleur eza jaune ya MAC pour na linga ko tiango na miss we na expliquant presque na ba vidéo na ngebele ma na vidéo ou na sali yango sko technique mususu na tiango ma na matisi yango likolo genre kezo kabola likolo ya zolo na lisbo monde na zo matisa na eza pona opesa dimension définition vraiment ko kabola sika na bien po mona na makasi epi ebimisa zolo na nga mulai lisusu mingi après wana na ye kozwa concealer on a salela ki cette fois-ci eza ya double wear voilà yango na saleli ya Estée Lauder. Et puis c'est vraiment coverage moko ya bien et tout ça. Juste attention na sali bobo moni moi même pas kutu. Dès na publier ba photo na bomo na ba otia ba make-up bien te atie contour. Mais ebi ko mélanger te tant ba photo flash au bêta au sentir différence. On a l'axamino éponge oyo pona ko ya ko mélanger en vraiment les sous-sous très bien. Au mélanger en boy hein. Au sentir différence après botalande na mélanger na yeko sangisa en concealer na nga titang na mona ki ba ligne ya mabe et bungi peignon tout vraiment et continue long na nga bien après na ko ya ko zo banana powder n'expliquam no banana powder sala maka na concealer oki zo banana powder nyonso no tiene longité sinon to ofute na tiara banana powder kaka côté concealer et kotaka pona ko sala ni ko meme éclairage na elongo voilà nde c'est la banana powder après ce que sali boé ba yaka ko sani olongoli ba c'est au bongisi il faut qu'on appelle na ba brosse ya bien pour vraiment maquillage na o ezala d'accord. Voilà pour na eyeshadow nanga ou bien fard à joue na ko sali la Fiva ya MAC. Et oui, voilà pour na look oyo tellement que na salela ki contouring te hein contouring eza o batiaka ya noir wana ou bien fond de teint le plus sombre na salela ka highlights avec un double wear au bomone yango na tie moi fard à joue nanga kamo ebele juste pe likolo awa pona ko même ko sala elong nanga ezala un peu you know warm na ebite moi na lingala ou bien na français après na tika biloko wana bongo te na yaka ko set yango na poudre nanga na sela kiza ya la dark. Voilà na saleli la dark yango bomoni siko na tika pe fard à joue nanga ezala ngenga kana matama boete na yaka ko essuyer ko pangusa na tisusu poudre likolo juste pour na babiloko ana nyosu bongama après na yebi ki oso yebi no eloko yo voilà parce que ça été moi soirée fête à soirée nangenga voilà j'espère que bomoni MAC Global Glow na seli la produit au trop au côté za ya sika na uto soma mikolo po yange bukanaki voilà yango nazoya ko salela nazoya ko tiana pona konginga ma na suka lisu na kotika ngo bongo te sino te ngelele kana elongiswi ba flash ya photo e beti bomone ebando monana pour vraiment ebonga boya mona ki na koya kozwa na koya kosala nini na koya kolekisa susu poudre likolo po ba biloko ana nyonso tu et set et vanda pilipili na mungu ekota bomonde na sali j'espère que bozo comprendre. Voilà Naomi Charmel Kitoko nambanza kimoni ba rouge à lèvres ya mati yango yo buta la rouge à lèvres la carte ya vidéo o iso c'est joué par rapport à ba lèvres parce que ba lèvres ndé ki ko baksa magie na look oyo un Karine Muntu talande na sali combinaison ya ba deux couleur o isa ya secret mutu isa ya obsesse ba o bazaka vraiment obsédé na ba makambo botala vraiment ndenge ni ekosala nga bien ba rouge o isa ya 24 heures LMT Moulanga j'espère que moni ba rouge à lèvres ngo yango suko tiango 24 heures ok na fête ya to meli et kangaka te en rose boling pe ba rouge à lèvres on la samno côté na somba kango komelinga inbox na page na nga ya Facebook Adrienne la première dame. J'espère que bozo kuma ba
star ya papa vraiment botala ndenge vidéo oyo ezokende malembe mposo osila na bino bientôt vraiment na banzaki Australia widi o comprendre masolo yango siku na ye kobakisa oyo likolo wana eza couleur ya obsesse botala obsesse ndenge yaki kosala nga vraiment lisusu bien esali bakisi magie Emilia Gualdino na banzaki ozo comprendre na banzaki bato nyonso baconnecte na nga na Facebook bozo comprendre pe look esila boye pe robe na nga nalataki yango eza ya H&M robe vraiment ezali kitoko pe pona makambo nyonso s'accomplir na yaki kobakisa montre na nga biloka matoi na nga et puis c'était bon, j'étais prête pour la fête, j'étais prête quand nde nalobana comme star ya papa première dame look moment a commis star ya papa Irene Yaba. Voilà, j'espère que Josué vous comprendre Sophia Yuka vidéo isa dédié na bino so ya Lolo Maman Anne vraiment Duni apprécieuse Marceline Congolo vraiment Alice Kassia la vidéo isa ya bino vous partager vous aimer vous s'abonner vous supporter nga ndeko na bino na œuvre na nga nazo sala alors motema yango na pona baki na osele loko vraiment na bolingo mingi j'espère que ba détail nyonso tout na pesi soko za na question tika otali vidéo na YouTube aimer yango ba j'aime communauté congolaise ekende likolo. Voilà, j'espère que vous aimez au tiki commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sur nanga partagez en parce que c'est gratuit. Alors, tout le bas, première dame look, maman a commis star ya papa na kati ya ndaku bon. Wana bozala zala kara ya bino ye yo mwana mboka. Titanto kutana à la prochaine. Bye bye.